Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Beaucoup de malamu na kati ya Kep Congo TV, chaîne de la révolution avec Steven Bosweli, Papa Malachi, mwana ngando akufaka na mbonge te Makofi Mandomba Madi. Na osala vidéo rapidement, na kanda, na souci, na motema ete, biso peuple congolais, tuzali bongo maltraité, comme na mboka, comme na libanda ya mboka, tozalaka na biso na molobeli te. Esalinga pasi mingi ndeko na biso congolais babomie na Inde. Alors eloko esalinga pasi sous makasi zake, la jeunesse congolaise na mboka Kinshasa, na ville na biso, na la capitale, la jeunesse congolaise batelemi pona ko protester. Babuki eloko ya mutu te, babeti mutu te, bayibi eloko ya moto te, mais batelemi pona réveil, pona ko empêcher ba indien bafungola ba shop, bateka. Ba indien baza à l'aise na mboka na biso, bazo régner, bazo duma, mais biso peuple congolais bandeko o baza na Inde baza maltraité lokola ndeko oyo babomi na kati ya Inde. Babomi ye, babeti ye, banzete, na kandisi tomoni ba image. Eza pasi mingi, ezali pasi mingi. Ngana yebi kaka nyoka nde babomaka na banzete ndenge wana. Nyoka nde babomaka na banzete po aza eloko moko très dangereux. Soki nyoka bimi to akoti na ndaku, il faut bomona na banzete. Mais ndeko wana asala rien, asala eloko te babomie na banzete na Inde. Alors la jeunesse congolaise na Kinshasa ba telemi pona ko protester. Alors général Kasongo na ba policier na ye ba ye pona ko oppresser peuple congolais. Alors message na ngali simple pona mon général Kasongo. Mon général, mes respects na kombo ya général. Na ebité sur zali bongo général pour protéger population congolaise, la jeunesse congolaise, ou bien aux alliés pour protéger ba occupants, pena ba expatriés. Oui, na kati ya mosala na yo pe il faut protéger ba expatriés na ba bien na bango. La jeunesse congolaise ba kenai ko bukate, ko bomate, ko bebisate mais ko protester, proteste moko libre, simple, pacifique. Mais yo yena basura yo pour oppresser bango. Mon général, ceux qui ont bagate, tous ceux qui peuvent éviter, tikanga na rappelé yo. Tikana rappelé que biso ba congolais tobosani Floribert Chebeyaté. Makila na ye na maboka police. Ceux qui ont bagate mon général Kasongo, biso tobosani Rossi Mukendite. Makila na ye na maboko la police. Mon général Kasongo, je vous rappelle, soki obosani, biso to bosani te, ndeko na biso mwasi kapangala, makila na ye na maboko ya la police. Mon général Kasongo, soki oebite to obosani, je vous rappelle, biso to yebi makila ya Arma Tungulu na maboko ya oppression. Alors, osa au service du peuple ou bien osa au service de l'occupation, to yebite. Yomoko o se positionner. Mais la action na yo, ezo la kisake, osa na yo pour la peuple te, osa na yo pour la occupation, osa na yo pour la expatrié. Biso to yebi mboka wana, ba indien, ba libanais, ba paye na kati na mboka na ba osala ba business, ba pakistanais, bazana ba connexion na ba généraux ne ba protéger ka bango ba preuve la pou ezali to yebi na biso. Mais yeba ke réveil congolaise. Réveil oya ba congolais o ezola muka pour la libération ya Congo parce que te monique libération ya Congo e ko salamaka kaka na réveil oyo biso moko ba peuple congolais to ko la musa to ko telema pour to libérer Congo. Libération à Congo et au Salamaka na révolution. Et au Salamata na élection à 3 reprises to moni et logoté. Peuple a souffert, mboka toujours sous occupation. Est na mboko ya Rwanda, est na mboko ya Uganda, est na mboko ya Burundi. Ba richesse zo kende mboka ezanga bakonzi. Alors, tu comprends que mboka na biso libération nango ezaka ka article 64 o ezabongo na constitution ya Congo. La révolution.
Mon général, mes respects, naza ate pona kofinga yo, je n'ai pas eu cette éducation là, mais yebaka ke biso ba Congolais toza maltraité, na libana ya mboka makasi, par exemple, awa en Afrique du Sud, babo maraba Congolais, bazo bomba ba étranger, policier ba robenga, aroya te tellement étaliété. Na yebde soki omona ba image, mais tala ba image oyo tu koleka même récemment en Afrique du Sud, bazo buka, bazo tumba, ba étranger ba kena la police ba senga aide pour policier a aider bango, la police a aidé bango, mais la police ebi makamo etali bisote. Ba buki ba shop ya ba étranger, ba bomi ba étranger, ba baby si biloko na bango, la police koti makambo wana te, abi makamo etali bisote, peuple a protesté, za makamo na bisote. À maintes reprises, Namboga au xénophobia et salamaka, bazo ba étranger, policier a telemi a otala. Bakobo maman Namboka te. Likambo mabele, likambo a drapeau. Mais pourquoi bino peuple rose maele te, au lieu de protéger peuple na biso, bino ndekutu bobo marabo protéger ba étranger. Ba indien na bazu mbongo na Congo, ba pakistanais, ba libanais, bazu mbongo na Congo. Et puis bazo corrompre ba konzi ya mboka, bazo corrompre la police pour protéger bango, pour na koboma, pe ko maltraiter population congolaise. Jusqu'à quand mon général Kassongo, cela va continuer. Mais je vous rappelle, sur autant la Bible était, Luka Bible était, ça tenga pasteur moko ba coopérant, ba pasteur coopérant na kin ba ibisayo ba tangela yo passage oyo na Bible oyo officier moko na kati ya Bible na royaume d'Israël achola kinzambe pena prophète Élisée. Achola Nzambe, alors Nzambe so za likolo asala ba fenêtre na afunga ba fenêtre. Makambo yo prophète Élisée lobi ya délivrance ya Israël et ko sala mate. Mais prophète Élisée ibisa ki eboué et ko sala mape ko mona ngo me reliate. Le lendemain nango cet homme là, cet officier là, par exemple, ce général là était écrasé par le peuple na sorti ya peuple na kati ya ville à Samarie. Lokola bino pe ba konzi mboka mon général. Bozali bongo ko empêcher peuple congolais pour atelema pour na réveil. Pour na soulèvement populaire ou libération unique ya Congo. Mais ko salama. Mais jour ko salama vous serez écrasé. Tobosani makila oyo te la police congolaise et sopi na mboka Congo pour na ko oppresser bateau, pa peuple congolais. Mon général, en bon entendeur sali. Mon général, mes respects na kombo ya général. Vraiment, na bolingo nkolo ero senga na yo, sala ki général na ndenge sengeli pour na kimia na yo, pour na protection na yo. Parce que révolution oyo na Congo, eza danger. Banguna, ba occupant, pe ba collabo, ils seront écrasés. Bachela kamai barrage moko te na mokili. Ndenge peuple congolais azola muka, yeba ete les collabos et les occupants, ils seront écrasés à Kinshasa. En bon entendeur, sali. Protéger banana biso et non ba chinois. Parce que Kasongo, oza mwana mboka, oza congolais, protéger banana biso. Soki yo, ozotika bambwana yo, bazalaka bana misala ya ba indien, bana misala ya ba chinois. Tokosala sikoyo groupe moko ya ko boma kaka ba policier. Omoni na mboko nazali, naza na Canada. Omoni naza na Canada, naza policier na Canada na Toronto police. Hein? Yo soko zo continuer ko protéger ka ba chinois, ba indien, ngai, hein? Comment na Sylviane, ngai, hein? Na ko ya ko postuler kuna naza la chef ya police. Comme ça, la question est basala ka musala. Yo zawana te pour protéger indien, ozawana te pour protéger chinois. Bazana ambassade na bango o protéger bango. Yo ozali wana pour protéger population et non chinois na indien. Et en plus to prêta ka serment que na kozwa mbongo mususu te à part salaire na ngai. Nene na zabwe mutu moko ta ko corrompre ngai.
parce que ndenge obandi musala bakotala crédit na yo soko oza mutu malamu bakopesa yo 2000 heures ya ofele bafuto te 2000 heures par jour ozosala 2 heures ta mosusu 1 heure pour kokisa 2000 heures wana na 2000 heures wana bakosala nini bayebiso kenda olokotaka bapapier na nzela kende kolokota bapapier na nzela batieli yo mutu mobimba oyo abanda kokalkile ba heure na yo oyaki heure boye osisaki heure boye bakomi obandili ya mosusu na 8 heures osisi na 9 heures na 9 heures wana ozolokotaka bapapier na nzela ozolokota bapapier na nzela batala mentalité na yo batala patience na yo place ezali bakotinda yo surtout biso ba noir bakotinda yo place bakoko moni bakoko na mindele balinga ba noir te bakotinda yo kuna batie ba caméra bazo kotala soki mama na fingi yo papa na fingi yo est nègre yo boy nègre bakotala est-ce que yo ko gifler maman na bien ko gifler papa bakotala niveau ya patience na yo po ba pesa yo munduki boy eza facilité po ba pesa yo munduki boy eza facilité bakotala nanu matrimonial na soki ezali bien psychologie na soki ezali bien bino soki ka mutalinga comme policier aye babina na parler du peuple babina ka boy hein ole ya kosala sport bozo binisa bango tango ba bina ndengo nali bozwi munduki tango pesi bango mukemke kaka ba ruffle mine moni msuza na ngoye mikebo mais eza difficile pour ebina non bandana mbadi musalo 10 ans yango non la beta du sasia ta mon côté oya yuka pamba soko kokite tika